Ouais, bandeko boko toto solo là. Ah oui. Bandeko boko toto solo là. Merci na bandeko to ba koti koti. Nzambe apambola bino. Ah ouais, la ministère de vérité quoi. Donc vérité sur vérité, donc tu prêter serment pour la vérité. C'est que mon sousou babanga liwa, mende onanga to bangi liwa. Ndibanda e Rolando tinandako. Soko bangi liwa, olbina o matananga mutukate de olanga yo. Okofanda rabo omoni j'étais quoi lion. Ça veut dire liwa est en formalité. Nous suzaka liwa ça dépend destin na yo. Préférez ko kufa liwa liwa moko avec honneur. Que ça veut dire bondela mabele na yo. Soki nzambe ko benga yo. Okufi oza debout, ça sera la fierté de ton peuple. Pas ko banga ka soki na lobi tozo banga kuna ba abomaka bato nde onangai. Bible lobi soki o bangi ye moko nzambe mutako bangi. Dieu ne se promène pas ou bien ne va pas avec des périls. Dieu aime décourager comme nous, le peuple mokonsi. Dites amen. Merci mingina petit frère propre ungamisi. Petit frère propre, on a petit nanga propre ungamisi. Donc à ça là tout pas kokananga aimé arata. Alikana beauté tikala koto. Merci mingi bande kolanga onyoso bakoti. Merci mingi na bandeko oyo baza ko soutenir mboka na biso. Bango baza na kati ya politique vraiment te mais ba kati ya social. Oyo baza ka chaque fois soki toza na besoin na aide na bango. Ba sunga ka biso mama Béatrice Lokwa, mama Soda Losako. Eza ba mama oyo. Azane na politique te mais alinga yoka peuple na ye na pasi te mama Béatrice Lokwa. Sans oublier ma copine Lilas, la fille de maman Béatrice Lokwa. 1m82. Ah, il faut le faire. Les top modèles, les las, et somme, na esim, na pesi bangombote, wana na Hollande, et somme. Na pesi mbote mingi na lilas 1m82, donc top modèle. Maman na maman Lokwa, lo sac, maman Béatrice Lokwa, nzambe apambola na di botano mobimba. Nazako pesa mbande ko boko tabo partager to solo la. Pour moi ma solo eza ebele pour biso to so na vérité ba kosi bino trop. Eza politique, eza manzambe musique to so na vérité pour na ko la musabino. Ba to lokola biso to yaka une fois par siècle. Bon mona ba kimbangu ba lumumba ba yaba nini donc ba to ba lokola biso bo histoire ndeti ya koloba ma après. Ki ba to mo ba leka ki na mokilo ba tika ba empreinte. Biso to na génération ya ba périté. Tout ça la rôle na biso bino pe bossa la rôle na bino po mboka na za libéré. Merci mingi na bandeko tout apesi mbote mingi pa ya maman na biso Eunice Banze, la grande dame Eunice Banze. Maman apesa ki biso 50 maputa. Il faut le faire. Commerçante. Donc, dans le magasin, oyo bande on a biso lelo ebele bakatani ebele bazoko kaliso côté kate. Pourquoi? Parce que ba pakistanais ba botoli biso ma marché. Pondu et comme ya ba pakistanais. Pondu tolia kan to ebite soki uta na Congo, soki uta na Chine, soki ba ko tutango tuku bazui sachet ya Congo ba bambi. Na Congo ya pondu ba ko monter la biso ya pirate. Ça veut dire congolais azo produire eloko moko te. Pondu ekomi ya pirate. Pondu euti na Guinée, ba tuti ba bambi kombo ya pondu ya Congo ta. Kwanga basali yango kaka awa. Oyo pa biso babenga malube. Oyo malube.
Peignoir, ou bien lavabo, je ne sais pas. La peignoir. Baignoire, quoi. Non, pas baignoire, voilà. Oui, ils ont côté la carte au lali. Pas besoin de maloubé. Na so. Ba uzwa kwanga ba tia ngona kati ya nini na baignoire. Ba sokoli, ba nikeli binoawa, ba tie kwanga utikini. Bandiko bozo lia biloko meme pondo ekomi ya pirate, matembele ekomi ya pirate matini Congo epute uti na Congo te. Pourquoi? Parce que les Congolais te perdre marché à tout. Te perdre tout parce que vous n'avez pas le gouvernement. Bati biloko tout cher. Congo est en cargo te. Ya ko produire ya ko matisa bambisi awa ba pondu ba matembe. Ezate. Soko ke na matongele lo. Omona kuna ekomi kaka ba Pakistanais nde bazoteka na pondu ya pirate ya Congo, ba Pakistanais matembele ya pirate ya Congo, ba Pakistanais après komona Congolais atiki ndeko na Congolais pembele ake ko sobe pa Pakistanais. Mais soki matanga ezui ndeko to cotiser. Na Monique Kasai Serge alobeni Thompson comme Elix. Thompson ango zo tarapi na Namibie et pourtant tozana ba mpoka, tozana ba minganza, tozana ba nzombo, tozana ba nini ba bambisi ebele na mboka na biso ata bato mo ya pêche ezate kande tolobi bambisi ebele ba lac ebele ba mai ebele ata bato mo pêche ezate musique ebele ba musicien ebele ba talentueux ebele ata nini studio moko ya nini yo basali bango ezate même salle de spectacle ezate lelo tokomi na matonge ekomi ya ba Pakistanais et comme il y a ba indien, yango biso to continuer à mobiliser peuple, il faut tous un esprit à nationalisme. Oyebi quel jour on a tamboli na monique. Oh. Mais ezara romona marocain à côté ya kolia pa na bino na même. Ah to kota biso na ba kebab. Majorité de kebab eza ba marocain ba turc. Mais na tuni mokolonie ni to komona marocain, turc aye kolia na restaurant ba congolais. Mazala kate. Mais biso tokota na ba kebab na bango pona ni esprit ya nationalisme ezate yango biso tosala appel bandeko na ngai na ba onyoso bazali na amour ya mabele na biso to banda ko lakisa ngo déjà à partir à awa na bandeko na biso oyo baza koteka bandeko na ngai bandeko na biso baza koteka baza kosunga ka biso mingi sali mama présidente baza kosunga biso mingi bandeko na ngai kozalate obimi okuti ndeko nazo teka biloko bala moko ke kosonga biloko epa Pakistanais yango na osala appel na bandeko tout oyo baza na côté à la Flandre orientale. Je ne pense que c'est autre chose na tanga yango bien oui Flandre orientale ça veut dire ba côté nyonso e bandi ba Denderle ba Leder As Afrigem LPMR après Denderwe Dendermonde Gand Atle. Alerte. Alter. Oui, comment flamme, ils ont ma casse. Donc, bande de nyonso boza na secteur wana. Au moins, boyaka na Bruxelles. Un bozo bébé sa carburant pour rien. Deux boye ko pesa ba étranger mbongo. Botiki bande ko na bino place tozo tindi ka bino bokende ko pesa bango mbongo. Au cas de problème to sunga na kabiso na biso. Au moins bobi makabo utaka na ba leder kuna bo utana ba as ba frigem RPMR après na Denderwe Dendermonde Gand Atle alert aïe alerter aux néerlandais il faut lire si trop pour comprendre alerter ce gars alerter quand même pour comprendre bamboko na tang au moins bo utana bamboka na ndeko na ngai okobebi sa carburant ti Bruxelles suka na yo na nini na lost osuki na yo na lost kuna bandiko na ngai okokuta ndeko na biso azoteka biloko nyonso ke oya la kabiso awa na Bruxelles après lobi kuna okuti ba nini koma ba contravention ebele ezozela yo oye na Gessenstraat 53 code eza 3900 Gessenstraat 53 code eza 3900 wana eza na lost
oye kuna ndeko nanga osombi parking pepele okoyoka au moins ko ya Bruxelles ba embouteillage ba Bruxelles ce qu'on mekira au Carboy 5 minutes belé baleki ba flasher pas amnine amande pourtant kuna biloko na oké au parquet na o azana espace ya munene au parquet osombi biloko no calmement ozongi to eba ko pesa bandeko na biso ba moyen mbongo to somba ba biloko epa bandeko na biso. C'est ça l'esprit de nationalisme. Wana eza epa maman na biso Eunice Banze, la fleur du jour, la femme intelligente. Il faut encourager quand même ceux qui ont moni mutoala na moi maele na e ya commerce ndeko na to encourager neti ba biso boye biso bato monoko bo encourager ka biso nazo sepela mingi po boza ko encourager biso. C'est vrai depuis to sali appel to moni peza bozo tinda ça nous encourage ya mona ke peuple na biso yoka ka biso. Encourager aussi na ba oyo bazana kati ya domaine ya commerce ba mama Vero baza ebele ba mama na biso Marie Claire Mbetenge bazo teka ba maputa na matonge wana ko kende ko sombe pas pakistanais tende biso to na esprit ya nationalisme. Il faut ko sombe pas bande ko na biso. Donc message yango wana prochainement je pense na ko pesa na numéro ya mama na biso Eunice Banze, donc la fleur du jour, la femme intelligente. Pour que nous ne sommes pas na à Lost Avenue où ils allaient Gensen Strat 53 na à Lost. Merci mingi bandeko nangai to yesko na makambo ya biso avant na kota na makambo na to la na information na ni na pesa bino bo comprendre que ndeko nangai ko sala buzo bate basakana na vite ezala batu musu ba yana mokilo pona ko sakana na bino mikolo ba pasteur boko yinanga pour rien. Il y a Jean-Paul Longila le sac tala bato maile le kwa Jean-Paul Longila fandi na ekona neige ezako beta ya Jean-Paul Longila ya Jean-Paul zonga na bwende. Merci mingi na mama Christine Waye, merci mingi na mama Béatrice Lokwa, merci mingi na mama na biso CNN la beauté suprême, sans oublier maman Nelly qui a zone 51 nzambe apambola bino tosta seke libulu. En attendant nazolinga na lakisa bino makambo yo zolika na mboka na biso bino batoto yebisa bino ke mbongo na bino ba pasteur boko inanga pour rien mikolo parce que fonga lo ba vérité ngala ko lo ba vérité soki mboka na biso ezako kufa ndengwa na likolo ya ignorance. La prédication, l'évangile est mal prêché. Vous avez prêché l'évangile à Christ avec escroquerie et le peuple subit maintenant la malédiction. Le peuple les a frappés par la malédiction causée par les soi-disant les hommes du diable. Dites amen. Oui, parce que c'est impossible. Avec ma prière, nous sommes au sala. Peuple a bénité. Mboke zo bongate. Kaka bino bo koti li susu bo commission na un conseil ceux qui a pasteur. Tout ça pour aller accompagner encore les comment on appelle les dictateurs. Les collabos. Vous formez les sous pour beaucoup dans la politique. Oh, nous ne sommes pas politique. Mais vous êtes des champions de prêcher la politique de Félix dans vos églises. Ce qui au seme mbongo na yo na libanga ne t'attend pas de rire. Ne t'attend pas qu'il y aura quelque chose, mon frère ou bien ma sœur. Jamais. Jamais. Donc, ce que aux huiles lisango na yo ke kolona ngona béton, tu auras que des larmes. Yango zo mona batu ebele mboka nezo kufa, batu ebele bateka na ba mapango, ba ebele bateka likolo ya évangile ya lokuta. O esali keza ko accompagner occupation til lelo batu baza kolela likolo ya évangile. L'évangile de Christ, c'était l'évangile de défendre le peuple pour le bonheur du peuple. Mais oh ya bango comme évangile ya ba bien personnel. Pasteur yemo kwa na 5 véhicules, diacre azata na véloté. Ok, est-ce que oh c'est ça non? Qui tu openda? Qui tu as mis les agala na ba blogo na ba réglage ce qu'on régler encore bien té. Ça m'a caprice nango pour comprendre. Et on senti mon kongo mi wa koko boy même. Comprends? Bandeko.
Église à Congo est comme une malédiction pour notre peuple. Et pourtant, l'église devait être la bénédiction pour son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple zaïrois en question, le peuple congolais, ils ont comprendre que depuis l'évangile les a déjà trafiqués. Et la suite, vous savez que ça ne va pas au Congo. Diable a fait la place salité zalinde konangai. Diable. Diable aime la salité. Mais t'as la salité, oh, ils ont régné dans le Congo. Mais ils ont été abinoti l'évangile. Oh, Yesu aloba. Mais Israël existe. Israël les a pas wakaka wana. Ce qui n'a pas été ce qui Israël les a wana. Les a état. Comment bino bozo tika makambo ya mboka na bino bote ya makambo ya mboka baninga? Comment? Otiki kote ya makambo andako na bino, souffrance boza nango, bozo te ya makambo baninga baleka. Mais bino moko, bozo comprendre que boza na kati ya souffrance. Saran Tumba, merci, bonjour. Alingina la kisabino ba œuvre église pour na que tant que peuple zaïrois, c'est tout peuple africain, vous comprenez que l'évangile au bateau ba memel c'est ça distraction. Bandulanga boko bandako lela. Awa iza avant na kota na makambo na biso mobilisation ya maputa. Na la kisabino pona bino nazo continuer na kosenga toujours bandeko. Bo pesa babola, bo pesa les pauvres, les orphelins et les veuves. Bo tinda mbongo to pesa bango, yohana is la vraie bénédiction. Ko pesa bato ya église te. Ce que vous comprenez bien au moment que l'église so ya réveil surtout y ko humilier peuple na ndinga blagité. Bola Tolanda. Makambo so le kana église. Bandeko na maman na papa boli mbisangai. Parce que là où il y a la vérité, il faut le dire comme il faut. Et puis que les images peut-être déjà bien pour papa na maman beaucoup ça la bozo tala ba image oyo. Boli mbisangai parce qu'il faut na la kisa. Parce que dans la kisa ngo c'est comme dans la kisa ngo c'est comme na sa complice ya makambo zo le kana na Afrique pe na mboka na biso. Merci mingi Eddie Danfomo. Merci en tout cas. Bolanda. Évangile. Si vous avez un peu de temps, vous avez une offrande. Vous avez une dîme. Tant que vous avez une offrande, vous avez un pauvre. Vous avez un retour. Vous avez un été. Mais vous avez un peu sombe la prisonnier. Matela. Vous avez un peu de Tala bateau, vous avez humilier le peuple. La première chose du diable, quand il descend dans une église ou dans le corps d'être humain, c'est humilier l'homme. Il faut humilier l'homme. C'est ça l'esprit du diable. Il faut humilier l'homme. Tolanda. Bolanda. Ma maman va tata boli misangai. Ils ont image yo. Il faut gagner l'accent pour bateau mususu va comprendre des bateaux bino bo pesa kambongo. Quand tu sais bo pesa so ba pasteur mbongo te. Kendo seme ngo ne pas ba pauvre na ba veuve na ba orphelin tindela ngambongo na tina na pesa botal. Boko yibsangai so ki za évangile à Christ hein. Ko yibsangai. Boko yibsangai. Peut-être, ngai mutu, nazo kombo, boyibisa ngai. Eza na Congo te, mais c'est l'évangile au bango te botal. O eza là, c'est quoi là? Bandeko, ozela, omona, évangile oyo bazo memela biso na Afrique et surtout particulièrement na Congo. Après comme on a pasteur, aza côté. Le ba pasteur boko inangai. Ngape na kotika bino atamu kete po ba évangile wana trafiquer wana ko sakana ba to biso to kondima ngote. Comprendre? Kaka ningi tozana ba pasteur na ba politicien to kozana pe na bino. Botala o na kati ya église. Botala. Wana eza délivrance libota oyo apparemment ibota kate ba bisi bango il faut ba sala boye na miso abato wana na kati ya église hein. Botala. Les petits qui pasteur ndé mutami tandi na sende ngwana. Oh, c'est quoi là? Potala. Yangwan, bandeko. Donc, yaye matea, eza mwasi, aya ko matela ye, na en pleine église, bandeko boli mbisangai, parce que eza bongo. Oh, eza nango bie bandeko bobanga na bino te na ko retrouver eza nango awa. Olingandi elax ape ya mobimba. OK. Otala na église pasteur na mondimi. Pasteur wana na se mondimi likolo wana bandimi bazotala. Sera za en caleçon. Wana na pleine église.
ekopela nango bandeko nanga bobanga te parce bango wana église obino bokendo tia offrande bopesa ba pauvre bolingi te bopesa ba bomoni pasteur wana tala siko ser wana délivrance euti kosalema na église tala ser pena botosi nyonso aza kondima ser en pleine caleçon bino batoto so bisake bopesa biso mongo topesa ba orphelin na ba veuve na ba prisonnier tala évangile nini oyo ya ser koya ko emilie mwana mwasi na miso ya bato ye wana peut-être il faut na bandela bino po bomona bien pasteur a la délivrance bota la pasteur délivrance yango wana ser aza likolo pasteur en pleine église bandi mpe ba obeta maboko yo mutozo kendo pesa ba offrande tala bato kendo pesa ba offrande o ezana no otomoni na miso bongo o basala kana butu ekopela nango bango wana bandeko bango wana pasteur ala ye wana sera bongisi mwa kaka mudinda na e bien ami bongisi bien donc ozomona ke esprit ya humiliation d'humilier la femme de pasteur pourquoi pasteur a ko longola pe atika na kalbar sera za na bilamba il faut humilier les femmes bino bato oyo bozo kende ko pesa mbongo epa ya bato ya boye bogo inanga iba pasteur merci mingi na moni ndeko moko atieli moi $50 oh merci mingi na boye kotanga ko mona na moi 50 moko ekoti yo boya na ko pesa likambo esate mais toyebi ke bana ya nzambe bato bazana esprit d'écoute ya komona ke le commandant et son prophète de la nation zolo ba vérité ba kotinda mbongo tala bato baza bokende ko pesa bango ba mbongo bokende ko pesa olobake oh pasteur na biso te ce sont les oiseaux des mêmes plumage ndeko ngai pesa ba bola pesa ba pauvre pesa ba orphelin pesa ba veuve tu seras béni même si olingo pesa nga te olingo tinda na ndenge na yo aider les orphelins comment on sentit le cola moi aider les orphelins bandeko ngai église et koti na kati ya politique église et salike lelo sous oyebike bato ba kotisa minduki na kati ya mboka na biso c'était les pasteurs pomba bonisa mobutu bato bandeko bomba minduki église catholique ba bomba minduki ba kotisa ba rebelle ba bomba ba rwandais ndeko nanga edi manfumu donc soko lingio tinda ndeko nanga nzambe apambola yo ezali na 0032 466 33 33 52 wana comme numéro na ngai mais na kombo oyo ko tinda nango ezali 0 pardon prénom il faut na kata mama na biso obandi kaka na kombo na prénom c'est ESSOME on est à prénom ESSOME wana prénom nanga Esome nom de famille EKANDJI D de Dédé N de Nana J de Junior I de Italie de onanga itindi na mbongo mekana nzambe oya papa oya mandefu botala no soki nzambe osala nini botika kopesa ba ekobiste ba kindumbiste ba bandeko bozo bebisa mbongo c'est pourquoi vous êtes maudits bozo mona la malédiction la maladie fait partie aussi de la malédiction ozo mona okende ke église tout le temps na yoka ka panzi kotoyo na yoka ka genou côté oyebi santé ça fait partie de la bénédiction olamuki na tongo boyo moni oza bien osa kopesa bino yo lingo kopesa te fanda na onde wala ngai mais tozo bondela na ba oyo bazana amour de Dieu o banana posa lobi ba mona place okendo pesa yo biloko na ke ba pauvre bazui mama moko afanda boyatika koyeba teki akozwa liputa atiko lata liputa asika baye ko pesa yende kona ngai obi mama na motema zandeni to landa misala ba pasteur o bino ozo kendo pesa mbongo bozo boya ko pesa tozo tinda bo pesa ba bola ba pasteur ba koti na politique ba pasteur ba komi ko kende butu boto ko mona ba politicien baza ko sala ba hotela bino évangile ko lali sabino. Mais binotil, vous devez comprendre que comment l'église est pauvre, mais pasteur est riche. Mais quand même, la bénédiction doit être égale.
pasteur a comme béni, attends comme à 80%, bino beaucoup attend à 40-40. Parti le lot besoin de pauvreté à moins 25. Pauvreté moins 25, mais pasteur a vivre déjà bénédiction à 80%. Mais yo za la pauvreté à moins 25. Mais aux autres qui ne connaissent pas ça, ce sont des loups parmi vous. Ils sont en train de piller même le pauvre peuple. Moutou a gagné à quel côté. On a payé ça. Prophétie est comme à côté. Prophétie est comme à côté. Après, ils sont là pour humilier les femmes surtout. Humilier l'homme en général. Même eux, quelle humiliation. Au tel dans l'église, bandi ko bolanda nanu s'il vous plaît bandi ko bolongwa na kati ya ba distraction l'église o eza na mboka na biso ezali église o eza trafiqué eza église pour vous endormir. Moi-même je suis un vrai chrétien mais manière o bazo me mangor e kolekate panangai. Les pasteurs sont là pour prêcher seulement Israël, Égypte, mais o ezo le kana mboka na bango balobakate. Bote ya makambo ezole kana est bolobakate lelo ba pasteur mingi ya Rwanda ba kangi ba église bango bango tout Kagame bengani bango ba sopani na Congo ba ekuna na évangile bisika nyoso mabeli na kokonyata ekopesa mina biso ba Rwanda ba ekote évangile à possession des terres. Mais vos pasteurs sont en train de prêcher l'Israël, mais Rwanda ça ko prêcher la prédication de possession des terres ya Congo. Mais vos pasteurs, ils sont en train de vous prêcher l'Israël. Et pourtant, Israël, il n'y a pas longtemps, baouti koza état kala mingité, tango bazaki awa libanda naba nini naba awa naba comment Allemagne partout ba benga bazonga. Chinois, aza epa na bango. Prière na epa nzambe me manga na Congo. Chinois, nazo la makamba ba chinois. India aza epa na bango. Prière na nzambe komisa nga na Congo. Mais Congolais ayini mabele na ye moko tozo bisa bandeko na biso toza na paradis terrestre. Toza na paradis bandeko na ngai bato ba politicien ba sala te biso to ina mabele na biso. Non non non, on doit aimer notre terre, notre pays, on doit aimer ça et combattre. Dites amen. Dites amen ndeko na ngai. Kozala parce que mutu moko alingi ala kisa OK, mboka na biso ça ne va pas. Oh mboka ekufa na ngokala. Yo pe olingi olanda mais ye moko azo bonga. Non. Non, on a un système à bateau bazaka. To prier, ya fandi ya to kanga miso ya sali boy. Yo okangi boy. Te Félix a sali boy. To prier bo kanga miso. To kanga mais yo wana pe bozobo otie Seigneur. Ti. Biso pe to kanga miso misongwa. Biso to un père. Misongwa. To prier to mona makambo oleke Félix azole ke la bino mboko oyo se kufa na ngo eloko ni akoyiba ezate mais ozoyo Peter Kazadi otikiba $380,000 millions pardon 380 millions de dollars et otiko bunga semaine otiko leka boyo ki 41 millions de dollars na mbojima mboka ekufa même awa na poto place mboka eza na bomoyi mbongo ale bunga kate mais ba fandi bino ba te akabino ba ndiko tolanda pasteur oyo tolanda. Pasteur Bogo inanga est vraiment de toute façon bon mon anga la banda ko la binote ya ngona osenga bandiko nangai oyo aza quelque chose ndeko nanga ko kanga mutema te mekana no nzambe ba pauvre onga nazo te abino bo mekana no bandiko nangai botika kolanda ba pasteur wana baza ko distraire bino baza ko s'enrichir mwana bana na bango tu ba ena poto oyo soki ba meko asala kate moi sinazo tambola na banini, comment on appelle ça? Louis Vuitton, Versace. Hein? Total. Bolanda ndekoyo. Bazolo bana Swahili. Je pense que na komeka ko interpréter en go. Aventuré oyo. Ici, vous n'avez qu'à ngabe. Ayi tikali boni. 160. C'est 160. Nini? Zela, na yoki est bien te, bozel. Boyok. Ici, vous n'avez qu'à ngabe. Et tu as combien? À bozel mbom. Et 160. Na yoki est bien te. Donc, passer à Béni na 160. Aïe, si pèse $10 mon sous. Abi na tika kana 5 000. Na kiatu na 5 000. Leta kwanza le 5 000 francs.
Pesa na 5000 wana nani. Kisha utalita $10. Après on pesa $10 après. Tala ba pasteur. Na kotika bino te. Bande ko tolanda lisusu. Ici, kuna bakia ngapi? Abotoli nani? 160. 160. Nini? Nani kwa simu ni mbejo kwa simu. Wana nasoyo katisi kwa banini? Kiuno. Nipe yene $10. Abi pesa $10 mosusu. Sinaweza usabia na itaponi. Abi okoki kosomba kisi pe oponi obiki te? Hapana. Abi te pesa. Sero apparemment zilana expliquer bino. Apparemment Sero aza malade. Apparemment Sero oyo aza malade. Basengi mbongo aye na $10. Donc apparemment papa Sero c'est comme apesa ki somme moko boy faut ba pesa. Etika lisiko 160. Siko Sero aye na $10. Na $10 apesi. Apparemment aza malade. Pasteur alobi faut bakisa $10. Sero ayebi sieke non. Na tika na 5000 faut na somba kisi. Abi pesa 5000 wana kisi yango pe ko somba ko bika pete. Yoka. Yoka ba miyibia. Boti ndia biso mbongo bolingi te bola. Etie 160. 160. Nini? Nani kwa simu ni mbejo kwa simu. Azoka bien te. C'est comme ça ina douleur na loketo. Sinaweza usabia na itaponi. Abi okoko somba pe kisi obiki pete hein. Abi na tika kana 5000 francs. Abi na kana 5000 pasteur. Leta kwanza le 5000. Abi pesa no 5000 wana. Kisha utalita $10. Après kende o pesa isu $10 mosusu. Suite nango ezali bobanga te, suite nango ezali. Po ba pasteur mikolo ngana bino na oyala makamba mabe contre bino. Boko banda omoni suite nango yango. Kisha mimi mnangwa prophecy mimi sijeni kupata nini mabili mabili. Après alobi boy. Alobi boyoka. Azolo bela frère oyo. Et bon bato église na ye. Abi bozoze la prophétie alobi boy. Donc bozo pesa mbongo te bozo la prophétie et loko ngani ngara ganyaka ngara pesa bino ba prophétie na ganya eloko nini boyoka yamba zolo. Kisha mimi mnangwa prophétie. Après bino bozo la prophétie ngana pesa bino prophétie loko ngani ngara ganya na prophétie wana. Enda ka cha kukaa. Abi akende kuna kendo fanda kuna di. Abi $10 yako mstari prophétie. Abi pesa $10 kota na mulongo wa prophétie. Pesa $10. Kila mko $10 ingia kwa mstari prophétie. Mutu nyoso alingi ko prophétie akota na mulongo pesa $10. Niko na haki vile pana kwa nateseka kwa vitu vyenyewe. Abi naza na vérité boko bando souffrir na kati ya bapasi te. Bo pesa ba 10 000. Wengine wanatajirika. Ba musuba zo koma millionnaire. Bozo yoka ye moko nana zo kende ko payer $10 au moins ki millionnaire al comme millionnaire mais alors que payer ba tout $10. Bande ko bo pesa biso mbongo maputa ko, bo pesa biso mbongo to somba ba matela. Bo pesa mbongo soki mbongo ekoti ebele to sombi la bato bana ba orphelin ba pauvre ba kaye. Bo pesa biso bande ko ngai. Tala bato bozo pesa ka mbongo. Au moins ofandi ka bo lobi te commander eso. Te na pesa 1000 euros. Na pesa 500. To pesa ba bola bande ko ngai. Tala bato yo comment avec humiliation azo humilier batou au nom de Jésus-Christ. Bozo kende pe bola oh on ne touche pas au de Dieu. Je vais les toucher, ce ne sont pas des ouais de Dieu, ce sont des satanistes. Je vais les toucher. Je vais les toucher. La Bible dit qu'un chrétien il a le pouvoir de juger tout. Dites amen, je suis aussi chrétien. Verset qui m'engaille. Un chrétien, il a le pouvoir de juger tout. Il a le pouvoir. Parce qu'il a l'esprit il a le Saint-Esprit en lui. Il peut juger, de voir le mal et le bien. Il peut juger. Ceux qui m'ont dit, Tolobate, qui m'ont dit, Tolobate. Qui m'ont dit, escroquerie. Ceux qui ont dit, on ne touche pas au de Dieu, on va les toucher. Comme tant que je suis chrétien, j'ai l'esprit de juger le bien et le mal. Quand je vois des choses comme ça, la Bible dit que vous allez me voir par leurs fruits. Et fruits oyo et on les kate mbuma oyo peza ya boy et les kate toke de suso bomona mundi mi pasteur na bino après bino bozo la ba prophétie na la pesa na ba prophétie na pesa bino ngana ganya kanini albi enda kala enda kafanda eka ndo fanda kuna di $10 yako mstari ya prophétie abi pesa $10 bokota mulongo oyo alingi $10 bokota bo pesa $10 kila moko wa $10 ingia kwa mstari ya prophétie mutu nyosa za $10 apesa akota na mulongo wa prophétie. Abi naza na vérité bo bando souffrir na pasi pa mo. Ba pauvre. Ba musu ba koma ba millionnaire, ba musu batika ba pauvre. Utala ba pasteur.
bandeko bato ya bosikonde batondeli bino na mboka. Mboka oyo congolais azali na comment on appelle ça, par jour aza ko vivre na moins $1. Pouvoir d'achat est moins 25, moins 50 na pouvoir d'achat congolais, même moins 100. Mais aux hommes comment bazako bimisa bango mbongo. Oh nano eza muke ponga na mona soki na cheki awa okoyoka penza pasteur afandi boye nanya kopesa pasteur 5000. Toza besoin 5 personnes. Okomona bato atelemi 20, batelemi 15. Mais pasteur osenga ki 5000. Bato 5 batelemi. Eza 5000 déjà. Soki 10 wana eza surplus. Oui, ça on bozonga. Bo pesa. Aussi, aujourd'hui, il y a 5000, aujourd'hui, il y a 5000, on met sur 10, il 15. Mais les 10, c'est comme ça. Comme Bazam, il y a des gens qui ont passé à se retrouver à 15 000, il y a besoin de 5 000. Bandeko. Pourquoi le peuple n'a pas beaucoup de dima, Bazako piller bino comme ça au nom de Jésus-Christ? Yesu atinda bangote. Bible le lobby belé ba wana kombo na ngana tinda bangote. Et version na ba passer batanga kango lisute. Version la batanga ngoli susute. Ngai ko nazo évangélisation pardon, je m'excuse. Évangélisation simple. Il y a contact avec toi et Dieu. Au pesi pauvre zo lo belanzambe. Na pesi mobola o lobaki, na pesi veuve o lobaki. Au rappeler nzambe selon ndenge komami na Bible pour les chrétiens. Tu le rappelles selon sa parole. Nulle part nzambe alobaki ko pesa ba aventurer a boy. Nulle part. Nulle part. Moi, je viens avec l'évangile simple. Pour la collation, c'est la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement la bénédiction financière. La santé aussi, ça fait partie de la bénédiction. Bah, je suis malade. Vous faites des malades. Vous souffrez. Mais quand on a un bola. Mais quand on a un pauvre. Il y a des gens oyo moke opesa kinga ngape na pese pa babola. Mais kanisa na ngai. Ozana malade, ozana ba ndeko na ngai. Benga ngai totindela babola. Ba pasteur mino moko na lakisi bino koma baza ko humilier peuple. Nzambe azana kati ya buzoba ote. Peuple congolais na indien, chinois na répété en azana mboka na yaza ko sambela koma na Congo. Mais congolais zo senga akende na Kosovo. Nzambe na ngai. Oh Seigneur. Na loba pe la langue kala na ko loba wa lisusu ko tunto kisangai bandeko chinois indien libanais prière na nzambe memanga na Congo mais Congo aza ko sambela kende na nini na Kosovo na Tchétchénie mama mokilo e bebi nzambe na ngai otiki paradis okende na lifelo. Combien de Congolais tomoni bango otambola makolo bakomi na ba Mexique ba Argentine ba okende makolo ndeko na ngai paradis totiki nguna likolo ya ignorance likolo ba politicien na bino lelo tokomi kotika mabele na biso ndeko na eza politique ya ko kimisa peuple bango ba implanter peuple mosu ba botola biso mabele ndeko na ba il faut tous en posa kozonga mabi tozonga kuna. Il faut tous na Congo. Politique on a kimisa peuple. Ba kimisi na peuple na ba province. Ba kimisi peuple eko koma concentré na Kinshasa. T'as la superficie qui a combien de kilomètres carrés il y a RDC. Mais peuple eko koma concentré na Kinshasa na Lubumbashi na Kisangani. Ba tiki zamba tout vide. Politique ya ba étranger. Et koko mape na Kinshasa, ba ibisinga kuna na kaluka, ba kuluna ba sali bango musala, peuple akimisu kaluka en pleine Kinshasa. La fois passée to la kisa bino ya Makala, peuple akimi komina Makala. Toko voter Chilombo. On a oti komona pechi oyo azwaka AVC bande ko bolimbisa ngapo, nga zala moko vert. Pechi azwaka AVC ba boye pa masi monoko tengama. Oh Bosiko bino bosa ko weko sa rolé bo kende donc tu ko ba toi sala nini. Pourquoi bino ba étranger bolingo pousser peuple congolais na ba élection yo petit yo zo komba peuple mokonzi. Pourquoi bino ba étranger bolingo pousser ba to ba kende ba élection peuple zaïrois en général to lingi ba élection ta ezaka bino ba étranger nde bozo linga ba élection pour bo fanda. Un vrai Congolais de souche comme moi, tout ça besoin d'élection 4 fois. Bolingo que les 4 fois les élections.
oh bozo linga ba to ba s'enrôler te. Ça veut dire pona yo quand que élection eza solution mboka wana. Un malade mental. AVC oyeba kate ezaka ba cellule mosusu ke beti yo et là ici côté moko cellule mosusu zo fonctionner sous bien te. Eza lokola mutu kezo l'excès sous carburant bien te. C'est normal okoma na ba anomalie ndenge wana. C'est normal. Oza ko réfléchir lokola mutu au moins tant que tu vas na miki au lieu loso ebele na butu otondi sikoyo. Donc au moins ça une maladie fièvre, il faut ba tongolo peza ba jui nini neni. Benga likatere, likatere. Ba de ko éviter la purge. Ba tout musu lokola ba il faut ko purger ye javel. Parce que mutu AVC c'est bébé si côté moko. Ozolingo pousser peuple na ba élection. C'est la première fois où yo lingo apprendre peuple zéro qui n'est pas élection s'enrôler. Peuple a dit que s'enrôler était. Suite nango c'était quoi? Votre président Fayoulou. Il n'a pas été élu. Élection n'a été wapi. Les lois ils sont qui ko s'enrôler. Alinga qui dessous ba élection après bolingi bo commande ko fait oh bolingi bozo proposer nini. Taba malade mental o mutu cellule ya cerveau c'est là. Bandeko oui ils a commandé eso soko yena ndenge impolitesse okuta nango. Oui. Bozo ke mboka élection na une partie à mabele basi bakangi. La Jolie dos Santos, dos Sako. Siko tozo tu na yosko tango lozulu baki bato ba s'enrôler. Tango bato ba s'enrôler na Kinshasa. Yebisa ngai na côté M23 zali ba s'enrôler pe. Pesa biso réponse. Soki na côté M23 ba s'enrôler pe côté bakangi mabele ke kuna pe ba s'enrôler. Côté o Kenya, Burundi, Rwanda, Uganda bakangi ke ba zo s'enrôler. Yebisa biso. Comme yoza étranger, boza posa mboka ane kabwana, bozo pousser bato na ba élection. Ta petit moi malade au sala parcours à moulay pour comme Belgique, au leka, ba Brésil, ba ni au tamboli, ba oui, ba 450 000 km. Pour comme a poto, moi comme poto aussi au calme, au ligno la table, au poto comme na o, comme a soko comme nengeni. Yo ebi batone ba okufa na Congo wana. Pour leader na bino auti ko kita, abeti mpia. Yo kasi ke Fayoulou akoma liso président. Ata bolali na ndoto. Eza koka ba fongola gazi soke se. Omoni bandi ko boli misanga eza te eza mo nini. Libela moi c'est ate se ko ya to chekriki ko telema isute. Wala za parabole. Pecho ya oya besoin komba peuple mokonzi. Omoni libela mama soke se ko ato chekriki e ko telema kalisute. Président na bino atabo pu akokoma kalisusu président te. Dites amen. Aucune ba élection, si qu'on a autres na bozo aucune ba élection, bongo sikoyo côté oyo ba Kenya ba kangi na zone tampon. Et aussi ils vont aller aux élections parce que ces zones tampons, ils sont pas contrôlés par le gouvernement congolais. Nangambo mosusu à M23, le gouvernement, votre gouvernement de l'occupation n'est pas là. Si qu'on bolingo kende na élection, boye bisa biso na cartographique. Il y a élection beaucoup élection ko leka wapi na wapi pe ba ko voter te. O ba ko voter te. Boye bisa biso. Bani boye bisa biso côté ni ba ko voter na côté ni ba ko voter te. O leka wa au moins kende ko se faire soigner ba activer ba nerve ba cellule na yo eza ko lala likolo AVC kende ba activer yango. Hein petit. Kende ba activer yango. Parce que parfois zo ka c'est que zo lo ba normal, ozo lo buzoba. Question simple na tout ni on a président na boye bisa biso bo pesa biso cartographie oye ya nini ya élection ba ko voter wapi na côté ni ba ko voter te siko o ba ko voter te boko ko classer bango na classe ni comme peuple ni tala ba malade mental boyo bimika ka boyo ko tshela ba to caméra si tout ba étranger bino bokanisa ki bozana monopole ya ko kosa peuple ke e bolingi a enrôlement te bozo proposer ni mais yo moko na no ndengo zana mais kita déjà que ndeko sa enrôler ozela nini. Président na wana Fayoulou ba kangi photo abimi lokola grappé. Kende ko accompagner président na yo, c'est le moment même de la campagne électorale. Bo fandi awati le bozo kitaka kate. Mais boza ko pousser les pauvres peuple azo kufa. Pauvre peuple a kende ba élection ko voter ba boto la kay. Bozo pousser sur na ba élection mosu pendant ko sur 5 ans mosu tala ndenge mbo zeke. Chaque 5 ans il y a dégradation ya ce peuple wana. Merci mingi maman Madeleine Rolombo. Comment beaucoup bando sakana peuple boy?
Après, on a que majorité ka bato ba lingi ba élection. Et ça ka bato baza ba après qui congolais après. Mais ma vrai fils du pays comme Bisoboy, tous en a souci à ma belle, voilà. On se bat pour ce pays. De plus en plus, yo les gens ne ceux qui balou que comme on a que au commis nini, fa la portugise, au changer balamoko. Ceux qui Congo et Simbi au commis congolais. Ceux qui Indi au commis d'un côté à Congo comme na au Chibiso ba angolais. Ba congolais après. Élection ni bolingi bo même peuple bino. Bon tout na ba leader na bino. Est-ce que cartographie ya nini ya ba élection. Ba expliquer biso est-ce que Seigneur eza ko sala na zone tampon. Kuna pe ba sala nini ya enrôlement. Seigneur zo sala na côté à M23. Bon la kisabiso. Talande bozo ko pousser l'organisation na ndinga blagité parce que quand vous allez aux élections avec votre gouvernement et le reste des partis il y a terre et cause de barokene ba élection et aussi ils vont provoquer les je ne sais pas référendum ou quoi oh peuple a senga bima na kati ya il pas ça ba élection na ndingi na peuple zairo a commis esclave na mabele na moko likola ba tolokola ba bino bandeko na ningi na la kisabino bo mona comment peuple ku zairo ba za ko humilier ye na mabele na makambo congolais ko sa na mboka batuté mais on le fait chez nous par les étrangers à cause des gens comme vous. Bozo mona teke ba étranger baza ko profiter na makambo ba élection baza ko fanda Kagame a kotisi ba tunaye belé na ba institution na armée partout à cause de vos élections. To landa bo mona koma congolais na mboka na ye na ebité ceux qui congolais ko endosa na mboka baninga bandeko na ebité hein bino bato boza ba congolais après ngana otika bino te po bozaka soki yindi o na komi shungu soki Congo simbi o naza congolais bandeko na olingana la kisabino image moko abo la kisangai boko yebisa ngai bolimbisa ngai en tout cas pona lukango c'est quoi c'est où j'espère que yango te o na uti ko tala wana ba uti ko yebisa ngai ba teki hôpital à Sendwe et comme privé hôpital à l'état et comme privé bande ko botala comme tout dans makambo ba élection botala bozela botala yo pechoyo ezana appareil moko ba benga nga ngona biti soko monini pour stimuler des muscles au niveau ya cerveau oza besoin ba kende ko stimuler ba cerveau na yo côté lala likolo ya bolingo ba boya yo il faut ba kende ko stimuler pour comme normal. On ko leka ba émission ke na yekolo ba vocation na eso yo mona biso to ba master boyoka bato balingi ba kende élection na muto na pecho ya zlati komba peuple mokonzi na bolanda élection bango ba lekende balingi ba kende o azoli ba bokende ko sarole bolingi bato ba sarole te bolingi nini boyoka bino moko peuple bo juger na bato ndengo na bokuta na eta bo betier peuple ndenge ni pe ba kwa diaspora muto ndengo bokuta bo betier tala yazo pousser bato ba kende ba élection bolanda siko bato baza kona bolanda ozela boyoka bon boyoka ndeko oh zela olinga nazongisa yango mpenza bien po bomona bamaladi ya boye olingi ya koko prêcher bato o bolingi okende ba élection te bato bakende ba élection bala boni na mboka wana bato bakende ba élection na mboka wana combien de fois bandeko bolingisa ngai c'est quoi il faut ok bozela botala élection oyo bato oyo pecho ya ngole oyo azolinga ba peuple akende ba élection loko yango pe biso pe batoto ya mtota mboka to ya makambo pona pe ko misala eloko il faut ka ira problème bande ko bolimbisa ngai na olinga na yo kisabino botala bande ko oyo balo bato ba olinga okende ba élection siko muta boye bobino piso pe to boko kusala teke beaucoup tene ngona bo betie penza atikali kao atikali kao likolo ko sakana peuple okende ko pousser peuple
na ba élection au peuple azo contrôler te bande oboli misanga na obligé kaka na monango nzela boyoka élection au bato mutuana petuana ba cellule la cerveau la boyoka tout d'abord ngai nazali vice-président de la jeunesse ya territoire ya défense boyoka toza wana baringa na sei ya ekala kota la file d'attente na biso comment file d'attente la mango bato azate bato bazali mais matériel eza na moto te bozo ki élection boli mo pousser peuple en cascade makambo nyonso ya sei en cascade ba appareil ezokanga photo bien te bato bazoya ba photo ezobima moindo bato bazoboya ba photo yo moto longi okende ba élection zoyoka kuna eza panneau ya PCI à disposer biloko na yanda ko ba panneau ba batterie ba convertisseur asungi seni noki échec na centre na biso tozosala na amour ya mosala bozoyoka na amour ya bilo bato bolingi okende ba élection eloko moko ezosalema na seni eza te biso baje ya seni bapesi biso mbongo 10 000 francs ouais depuis le 24 ti lelo 10 000 francs tokosala nini yo moto ozolingi okende ba élection mosala mpe toyaki ezosalema te botalaka file d'attente nde ezali bomoni bato aza te bato bazoya moto eza te bato bazoya moto eza te tolonde tocharge nano mwa moke esala ata après ba 1 heure du yo moto olingi okende osanrole kuna moto me okanga ata 3-4 personnes mosala yango ekosalema ka soki kadi mamoni ki ekoki moyen eza te akangi ba matériel na ye asungisi Kinshasa to asungisi na ba entrepôt na ye parce que oyo eza la bozoyoka échec déjà ici à mon année déjà tina moko enrôlement eza te biso nano ba agent toza ata na indice moko te kinzo représenter que toza bato ya seni biloko kaka nde ezo la que toza bato ya seni nde ba oyo ata décharge eza te cahier de contrat eza te élection bolingi bomema peuple moko te tozosala na bénévolat à part 2000 bapesaki biso pour que toya na basante ata moitié à salaire ezate musala ezate to lingomo olobe bato peuple bakende élection bozo proposer nini yako répondre na kidoko muto azoloba bazongisa bazela ata 2024 pour basala enrôlement na ndenge yake ozomona bandeko na ngai diaspora ya Paris bato lokola bato ninga beaucoup te bo beti moto otina bino okende ba élection boyoki bino moko élection moto aza sur terrain agent ya seni boyoki biloko azoloba depuis soki mois de décembre soki ni bapesa bango soki 10 000 ti lelo 10 000 ti lelo ba machine ezosala te talaka bato ya boye boza ko yango nde ofandi pe o cliquer ozolanda bato ya boye bandeko na biso tozo perdre mabele na yoki ke hôpital ya monene ya Lubumbashi sendwe bateki yango komi privé soki ya bashi ba indien mukolo nini congolais ko bima na Congo akende ko somba mabele na Chine e koma ya yepe mukolo nini congolais ko bima ko somba mabele na Inde e koma ya ye obe somba ndako na Inde e koma ya ye mabele na biso bateki tout na monaki na yebite soki na mona image wana bandeko na ngai bateki village moko ba mama bakomi kolela na monoko ya mboka bateki village je pense que bateki village mama bandeko na ngai bateki village bato bakomi kolela bosi momona mabele ni batekaka mabele zaka oye bapesi oza combien na 100 hectares osaleli yango osilisi ba biloko na okay botala chinois ndenge azosala na mboko ya biso sino ngo penzo tonzo tote mama oyo tu okofandela ika na vude butosko du moko fandeleka kufi mbala moko mais au mona ba mama ngo ba oseka chinois zo manquer bango respect chinois zo benga na bango boyo chinois zo benga na congolais chinois na mboka la biso baye ko bondela ye chinois
Azo benga ba Congolais pour bima liboso a magasin na biso. Wala ba komo bondela ye chinois. Yo na China Congo na Chine ozata na emo adire. Ba mama o baba za wana ko fande leta na bude produit school ofan moko kaka ofande ele a 10 mois. Bandeko, zela to bandela ngwa po bomona na niveau oyo mboka na biso bato aza humilié. Chinois yewana. Allez, bolongwa. Odubo okufa. Chinois zoita Congolais okufa. Chinois. Aola ka Congolais okufa. Bota. Chinois, hein? Aïe, au bon de la ye. Depuis balakisa e lingala. Depuis le Chinois e bilingala. Akomo bengala ba Congolais. Bokolonga bokufa so bosakani. Yo Congolais na Chine, ozata na un mot à dire makaki. Et makaki. Ozana un mot à dire. Peuple zaïrois. Oningito la kisabino ndengeni. Boningito yebisa bino ndengeni nike le pays ça ne va pas. Ozela na lokali susu bomona makambo ya mboka na bino parce que mboka wana soki to lobite eza mawa trop mawa mingi mboka na biso ekei. Metala sikoyo ba Congolais place au batie bango oyo ezali parmi ba prisonniers oyo bokotinda ba tout nso bopesi mbongo ba matela na bino kokende na place abo botala siko ba vrai Congolais place bazali tala Congolais omoni ba Congolais na prison tala Congolais wana afandi na prison matela te elo wakolia te tala batoto ningi to somela bango ba matela bango wana tala place balalaka bomoni place balalaka bande kotala na ebite soki bozo mona ngo bi etala wana penza neti oyo omoni mwa etoko wana penza suka na donc suka na place ya kolala donc wana penza patron de wana boti de miso moto sombela bande koyo ba profiter balala tata to so ba boma bango ata jour moko balala na esprit ya bien tala peut-être ndenge baluki boye pour bomona ngo bien pour peut-être comme ça moké zela ok botala bandeko botala omona bandeko wana je pense que bozo mona bango mais ozo mona ke ba étranger bazo ya ko sakana na mboka na biso ko gangela ba Congolais ko beta ba Congolais je pense que ba image yango eza mwa ebele bomona na ba prison otozo kende ko pesa bango biloko botala botala bandeko la ngai comment peuple azali kolala bozo mona bandeko na ngai tala bana auto lobito osombela bango bakaye. Je pense qu'à la prochaine soki tosi soko pesa bango ba biloko wana to kende oluka des écoles be école moko to kosala appel ya kosomba ba ciment ba tol pona ko tongela bango atama tala wana bazana tala bafani en plein moi bazotanga bozo la qualité ya ba étudiant bozo kende tonga université avant muto koma na université mais il faut atanga non école primaire. Hein? Il faut une école primaire, tu l'école primaire. Tu as besoin de l'université, mais na primaire, botala. Tala. Bandeko yo mama uzana bana wana poto uzana bana mike na nyangwa kondima mwana naye akende kufanda ba condition boy na mabele hein tala bana mike muswa soki na nepti so na 4 soki 5 tala hein bandeko na nyangwa kondima mais tala bana bango tu bazana poto ba utanga ba condition ya bien to sacrifier peuple na biso te ndeko na ngai to sacrifier peuple na biso te likolo ba ndoki oyo donc message ya ngwana bandeko na ngai tozo yebisa bino ke élection na mboka wana ezali ko favoriser encore absence ya ba Rwandais na mboka wana donc pona biso ko kende ba élection na mboka wana ezali na moni ndeko mo se koma tindenga mbongo na western bandeko na ngai to bozo tinde na ngai botinda mbongo na western lisute bandeko na ngai parce que ba onyo so batinda na western ba mbongo mosuto zuite
bambongo mosusu tozwi te western akomi na mwa mindondo na ye c'est comme bambani bakwei soko olingi otindela nga ndeko na ngai tindela manigram na western mpo wane naosala boye naomona soki moto akomeli ngai naomona nyonso oyo baokomela nga wana. Merci mingi bandeko na ngai na oyo nyonso nauti kolobela bino eloko eza kaka ke biso toza tokende baélection te oyo okende baélection bakende kosanrole bakende baélection bokende baélection mais biso tokende place moko te. Aziza Bahati, merci en tout cas, merci mingi na Denzel Moulamba, merci bandeko to bokoti nzambe apambola bino. Donc ezaki moi message muke nazaki nango oyo pona koyebisa bino ke bandeko na ngai mboka na biso bateki yango pa Félix ba élection question mingi eza pona émission ezali est-ce que na côté M23 azali na côté oyo zone tampo ezali bango pe basanrole baosanrole kuna pe ba machine ba photo ezali ba ebisa biso toyeba soki si c'est vrai et soki eza vrai bango pe baosala nani ministère ni ezo contrôler kuna ministère intérieur ya Kinshasa ou bien eza mouvement ya ba Rwandais ya ba M23 ezo contrôler kuna. Je pense que na lobby oyo ezalaki motuya oyo aza na matoya koyoka yoki oyo aza na motema koboya boya na yo. Mais biso to sa rapport na biso koloba kaka oyo eza vérité na mboka wana. Nzambe apambola bino bandeko na biso na nyonso oyo bozosala pona bandeko na bino ya Est na Équateur. Mbongo soki eza ebele tokende tous les deux côtés mais soki eza moke tozana côté moko tokabi après prochainement tosengi sous toke côté mosusu. Nzambe apambola bino bandeko na ngai ngai na sisi par na ngai ya patriote. Awa nazolo bya makamba bana no botala sikoyo famille Kamere botala famille Kamere pacificateur nini botala sikoyo famille na ye boni misanga ya bandeko na ngai biloko yango eza très compliqué bon oka bon mona tala botala famille Kamere bino botala famille Kamere tala baguchi tala famille Kamere Otala. Voilà famille ya Kamere. Wana bana ya Jibe. Oya benga Kamere papa. Tala. Bino bofandi likuna. Tala. Tala. Omoni koma bango bazo vivre na Lix, pardon, je m'excuse. Moni Lix yo bazo vivre nango. Wana bana ya Kamere. Na Jibe. Koma makanga mama babenge ka papa. Ale, tala. Bozomona bino bobetela Kamere maboko bino bato Kivu bato Bukavu Kamere tala bakari baolule nango botala oni bakari baolule nango bato Kivu bobetala na Bukavu bobetala maboko tala koma bango bazo vivre bobetaka maboko boko bando yoka kake caviar na monoko eza bo pomme bo boyo yango na lisolo bato baliaka ba hamburger na lisolo mwana na yako ya kotanga hamburger na classe akoya kotanga boudin na classe ayebi yango te donc akotanga yango ka na classe Nzambe apambola bino donc nasali par na ngai etikali bino bandeko na biso bosala par na bino Alex Adia Mututa. Adia Mututa, merci mingi na Mama Béatrice Lokwa, merci mingi na CNN La Beauté Suprême, Costa Seke les vols. Moussa va congolais ko lela lela. So eta. Avion. Voilà l'avion. Vous monez avion? Bato toka na avion. Bato bakome wele l'avion lokola ba nde ba wele la kabisi 207. Donc numéro ya Kinshasa eza raté. Pona okota makasi na okaka na avion. Avion comme ya wele. Entre temps a prometaki bino ki akosomba soki 12 avions. Eza wapi? Félix a prometté qu'il y a 12 avions. Et ça, wapi.
bandeko na biso tozwa conscience fanatisme eza maladie mabe fanatisme eza poison eza ennemi à venir ya bana na yo na ya ngai Nzambe apambola bino merci mingi obosana te koleka epai ya mama na biso Eunice Banze na Alost kokende kosomba kuna biloko kokende kosomba biloko epai ya chinois te epai ya pakistanais te deka na Alost epai mama Eunice Banze na avenue Gestan Strat numéro 3053 code nango eza 3900 Alost bino bato to boza pembeni wana bamboka oya pembeni na ote kotanga boleka wana bandeko na ngai to pesa bandeko na biso ba congolais mbongo kokende pesa étranger te s'il vous plaît to za quand même na esprit ya koyeba ke soki au cas de problème bandeko na biso wana kande basunga ka biso neti awa mama na biso a se sacrifier ke abimisi maputa 50 a pesi donc to senga bandeko na biso communauté na biso tout o izaka nzinga wana ya a Lost au moins boya ka Bruxelles kozwa ba contravention koya koto yo ba parking eza pasi mais fanda kuna okeka na pembe na wana bato boza na LED bo baza na as help mère o baza na Denderwe o baza na Dendermonde o baza na ga o baza na atle o nzambe na nga alter on est qui flamand kangisi ba lettre mi balé kangami el faut y bande otangango alter au province orientale Flandre orientale pardon Flandre orientale bokileka kuna bokende kosomba babiloko pa mama na biso parking eza ofele eza donc kosomba no ba servir o koti biloko na ozongi ke oyaka na Bruxelles ko pesa ba pakistanais mbongo de olanga toza na esprit ya nationalisme prochainement na ko pesa bino numéro nae osali ba commande na quelle que soit quantité au kosomba ba ko servir yo ba maputa ezali ba transfert ba mbongo ezali ria manigram nini comment tout ce qui est ba transfert ezali nango ok osala ba transfert na kuna kimia ozongi na kimia ke oyaka na Bruxelles oya ko pesa bato oyo bazana rien à voir avec yo pesa bango mbongo mais bango bazo tonge pa na bango et jour nini bokozwa pe pakistanais aye ko somba biloko pa ba congolais atam kolomoko pakistanais moko mona pa ba congolais mais biso ka bato to sombaka merci mingi na Irene Selua nzambe apambola bino Irene Selua mtoto amanyima kweka kutoke boy konye kulongwa shoka mpenu kabaki mwana muke kiana sana Irene Selua nzambe apambola bino